namo kurera namo Otika bosolo là. Même il pas la mission à la gare même dans Congo la bazolo bazolo. Amen. Les années la mission. Maman vous savez témoigner dans le monde dans Zambie. Amen. Amen. Ça fait déjà depuis mercredi dans la carte église. Alors ça fait depuis mercredi que je suis dans cette église. Mercredi c'est ça papa. Depuis le lundi que je suis ici dans l'église. Témoignage au même pasteur a évité. Alors ce témoignage même le pasteur n'est pas au courant. Un jour pour témoigner parce que je n'ai jamais témoigné, même le pasteur ne sait pas, et je me suis dit un jour je vais devoir témoigner parce que Dieu est grand. Lorsque j'étais en Afrique, ma grand-mère qui m'a mis au monde, c'était pénitentiaire. Non, ma maman qui m'a mis au monde. Alors, ma maman qui m'a mis au monde. Alors, mon qu'elle m'avait donné, c'était pénitence. Je dois toujours voir la difficulté. J'ai beaucoup souffert. J'ai souffert beaucoup. Alors, je suis arrivé en Europe, on m'a pas mis de visa, mais j'ai eu... On m'a mis le visa sans ma présence, en fait. Je suis arrivé en Europe, c'est par la grâce de Dieu. Sans ma présence, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Donc, na changeaka kombo na longola komba pénitentiaire na tie kombo ya grâce na moko ta changeaka ngona acte de naissance na nga jour na tia kombo ya grâce na kombo mona ka ba merveille ya Nzambe mobali motabimanga na poto na kombo mona ka ba merveille ya Nzambe Nzambe abundisi nga na poto na simba mwana te na zo mukanda te ça fait plus de 15 ans na poto na sali 13 ans na zala na mukanda te mais normalement si vous allez 5 ans faut zo mukanda. Mais là, ça fait 13 ans, diable a bondi singa na zone kandate. Na jizemi, basi zemi, ezolongwa kaka, ezolongwa. Bazemi suka akana 2 mois. Moi na obomo na Rachel, au 7e zemi. Na 37 ans na boti na retard. Tant na usuzemi ya Rachel, 7e zemi na docteur alobaki na zo susu bazemi te parce que maintenant ça a trop de curetage, nous autres comme il trop bambélé, côté qui trop et comme qui de trop. Bangaki na soki na juice, les sous-zemi et ça pour na kufa. Quand na juice mi ya mwana na 7e zemi, na bengi camarade na mo na bise na juice mi, je pense on retourne en route à l'obis. Bazem ne suka kana 2 mois to zela, au moins 3 mois. Wana toyebi ke okobota. Na bombise minza basali nga nguru na bana vraiment kosambela. Tango na boti mwana na nga na hôpital kaka, babotoli nga mwana na hôpital. Muta signalaki ngai papa mwana na nga alobi ke nga na zenkapa pona bokola mwana. Jour bota bakosi nga ke pesa biso bébé na yo opema parce que outi kokota wana ka na hôpital. Tant on a lali na la moki va faire 2 ans na 5 mois nanga. Bah oui madame, on te donne pas l'enfant. Na lobi pourquoi? Parce que tu es incapable. Le lendemain la bimi singa na hôpital. Takina ina ka konanga te na keneke pa sœur nanga. Moi na tika na hôpital. Na banaye ko sambela libumu na se. Pendant 3 jours on sambela. Na kenda kutala mwana na hôpital, na zonga kana on sambela na on gêner, na on prier vraiment makasi. Après, et comme on faut la mona juge, il faut la mona makaba né, makaba pour ba besoin de moi, il faut les kana ba procédure comme belé. Na lundi ba procédure na lundi juge moto ko ba essayer na kwa sala makamba ba na lobinanga moto asinale yo za papa mwana na yo. Na bani ko sambela mwana za hôpital na ba placer mwana te. Et tika la ki 2 jours parce que ça sali 13e jour que la ba placer la mwana
dans ma famille, ce qui je ne sais pas comment ça se passe. Il fallait placer moi dans la Rachel. Voilà, dans l'hôpital, dans l'hôpital, non seulement il y a bébé penza, mais dans la zone qui m'a dit qu'à l'hôpital. La vie dans sa vie, oh il a 7e, c'est une nanga. Moi, je vais placer. Na bobi zemia bazeli si c'est le moins kaboy oh le moins moi no va placer te na bana ko sambe na bana ko le sute na ola la boye li pour mon assez na sambe la kaka na comme qui 11e jour et qui 2e jour va placer na moi là marobi 13e jour faut que moi na juge so que simité va placer moi là na quel hôpital au Sambela, moi, on a fait 11 jours à l'hôpital. Bazon singa moi na 12e jour. Dans la bande Sambela, on a fait sa confusion na ba juge na bango nyonso na hôpital, bango tunza ba ko sa bango confusion. 11e jour, bazon singa yi mwana. Ba bi na ngafona kini komona juge. Dans la kego kuta na juge 12e jour. Juge a lobi na oh. Mais madame, vous faites quoi ici? Na kena ipe na Rachel babi oh mais oye kosani awa soki bango bazongisi yo mwana ça veut dire que bango bamoni ke bazongisa na yo mwana na yo mais tu es venu faire quoi ici na okata likambo nini oyo likambo déjà c'est katani déjà depuis l'hôpital juge abengani nga kutu balobi na nga zonga na mwana na yo mais faut que porter bango plainte olandi na bango parce que bakoki kojuge te na kobota ka l'hôpital ke yo yebi kobokola mwana te ezalaka te nga na komprenaki ke ezalaki diable mwana bazongisinga mwana nga mpe tozongi na ndako ekomi nazwa mokanda diable atelemeli nga lisusu passeport a mwana aza française mpo tozwa passeport tosali 2 ans passeport ebimaka te nabi nzambe oyo sisotini makambo nini nazomona passeport ebimaka te 2 ans ebimaka te est-ce que le binangai na changer environnement place na bana ekofanda quartier nyonso tu ba préfecture soki ba mairie soki ba nini nzambe alobi nanga longwa na nikuna na changer de son ndako na kosoki na 91 na koti passeport a mwana passeport esali ka 2 semaines apamba passeport na mokana nzinga moko ebimi nzambe amalamu nzambe amalamu nzambe abondisi ngai na mwana 7e lelo mwana bimi nzo na obota mwana nga bazoloba na nga mwana nga na tâche de naissance en elonge bango ka na hôpital baoloba te topere mwana na yo botolongola etage eza awa nabi te eza sini ya nzambe aza motu munene auti musika 7e zemi tourna ye na poti abina ngai ye aza lokwa bazemi elongwa te ye aza Rachel nayebi Rachel histoire ya Bible azaki n'importe qui te nabaki na bango botikanga mwana nga na tâche de naissance oyo nayebi ke aza elemo nzambe moto atindi ngai ye tozala na espoir nzambe acapable moi j'ai la foi je m'appelle Grâce na uti na nzambe wana musika boseka nga sa mwana na simbi lipamboli na ngai mpo na nzambe que Dieu vous bénisse. Nzambe apesi yo mwana na pasi nzambe ayebi vi na yo nyonso sur la terre mpe nzambe alingi restauré vino nzambe alingi akomisa yo Maman Grâce dans le Seigneur. Nzambe alingi apesi yo siko kombo po eleki bakombo nyonso sokomi moma nzambe agir na vi na yo nayebi te ndenge esalemi ke okoma mpe parmi bana ya wangesa na pali nzambe amemi yo esika oyo aza na transformation moko amonene na kati na bino mpo na nzela na yo eza na bamama eza na bajeune sœur eza na bajeune frère eza na bapapa oyo bakondima nzambe conseil nanga eza moko ndenge otie makolo no awa oyo eza ndako no mpo na libeni nzambe akotika ata mokolo quel que soit moment la vie des autres, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'église, la nuit, tout le monde va moko. Comme ça, Nzambe a coûté la naba.
Zamba fungolele la porte dans le Seigneur. Zamba salele ngolo. Il a été sur la grâce. Oh, Zamba osala na ye. Eza la bisote mais la nzambe. Saint-Esprit. Tellement amen. Tala na siko. Esalaka ngai etili bomai. Soki Yesu ngai akiti awa. Naibaka te napesa ye. Nyonso nazali eza se Yesu. Amimanga mbo ya bomoi na ngai. Amimanga mbo ya likunda na ngai. Lelo nazi grâce à Nzambe pour Nzamba walesa Nzamba walesa kolongola kapinzoni longola pinzoni na ngai komisanga mwasi asika bato bayebaki ngai bamona na moto asika bamona na komi dans le Seigneur na panza sango na yo partout dans les réseaux sociaux pour bato ba comprendre que réellement Dieu existe au nom de Jésus. Je ne dis or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Je te donne la grâce de Dieu. Aux grâce, mais les autres personnes sont grâce aux ensemble. C'est une communication que le Seigneur est en train de déposer en toi maintenant. Seigneur, merci. Pour aller pour comprendre tes ensembles, pour saluer ma gabonne. Quand nous avons ensemble, na fungole le likolo fungwami, ma beleze yo kangai. Milimo nyonso, oyo tepa, na sena mokilo, pona koluka komela yo, et tant que moi la ministre de défense. Kaka ndenge na simio na loboko na yo oyo na simio eza lokola la transmission courant ezokota po transformer au nom de Jésus. Zwa transformation ala ni ozozala transformer na mutu na yo nazolongola couronne nyonso oyo ezalaki ya bien te wana couronne nyonso esalelaki mokili ezolongo nazodepose Saint-Esprit alakisa couronne ya sika dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce te localise et localise tout le monde et localise tout le monde. Ah, on a zoloba bato nyonso bazolanda lobi okozala batémoin mokolo ya lelo kaka ndenge na lobi nayebi que Saint-Esprit c'est dans le silence qu'il opère. Lorsqu'il opère, personne à côté de moi. Oh, nyonso bakoki koloba baloba
Mais on a yebi. Nous avons la carte à transformer. Na fongo le likolo. Les animaux na yoana. Nenga nyati makolo. Ko banda lelo. Afala makanduda le Seigneur. Oh yo mamo salate. Ko ela ngamona ya. Bébé. Que la faveur de Dieu soit sur toi à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur t'utilise beaucoup. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu feras des choses inexplicables et personne ne se tiendra devant toi. Lorsque Dieu va t'élever, ni les démons, ni ta propre famille, ni dans ton école, mais c'est Dieu lui-même qui le fera. Et pendant que je prie, maman, allez sur moi non, au bandalero, vous exposez sur bomba. Là, vous êtes ici, bomba mon. Au lobby, na ezanzan. Somo yokinga, avenir même qui est ici. Mais somo yokinga te, au qu'il est au mimane. Bomba est exposé. Ok, ça ne va pas pour la vie. Lélo, aujourd'hui. Les amours de la transformation, c'est un jour de transformation. Les amours de la transformation, c'est un jour de transformation. Pendant que je parle, Dieu me fait une faveur. La faveur que Dieu va te faire. Et vous allez à mon côté. Ne partira pas une personne. Ne pas passer à mon côté. Ne viendra pas dans les autres à l'icolo. Il sera bien dans l'eau. Parce que c'est le temps de la grâce. C'est la foi de la grâce. Je sais qu'en haut, le ciel se sont ça va concentrer. Sois concentré. Ça va concentrer. Sois concentré. Ça va concentrer. Si tu es concentré, au moment de l'examen, tu dois transformer. Je te donne Dieu. Ça ma grâce. Le Dieu de grâce. Ça ma grâce. Le Dieu de grâce. Ça fais-lui grâce. Fais-lui grâce. On lève tout. On a mis au-dessus. Aujourd'hui, Dieu me dit à partir d'aujourd'hui, Dieu va te faire grâce. Je prierai pour vous. À la fin du culte, je prierai pour vous. Je vous verrai ce que Dieu va faire pour vous. Quel que Dieu est venu voir. Tu viens de voir la faveur de Dieu. Faveur. Localise-moi. Faveur. Localise-moi. Localise-moi.
Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service
et merci de votre confiance. La providence toujours. La providence caca. La providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.